Congo France. Bonjour chers internautes, merci beaucoup. C'est Sarah Ramazan, la Chanel, toujours là pour vous servir. Donc aujourd'hui, tu dis Bonda Lissousou. Bonda Lissousou. Bon, voilà. Donc je profite pour dire bonjour à mon boss, José Lili Dipumba, et à notre grand cordon, Franck Dissouka Stemai. Donc les 100% fait rigoler les padres, Cheta, ou à bien à la voix angélique. Donc la population va sur le padre, la qualité, le défaut, concerne sa évolution musique, 10 ans de carrière. Il a évolué comment? Il a raté ou il n'a pas raté? Donc voilà notre tranche d'aujourd'hui. Donc la population va kino il faut là. Donc on se rejoint tout à l'heure avec plein de surprises. Bonjour maman. Comment on a Junior? Papa Junior. Tout ça le 100% fait rigoler les padres. Bana faire bana musique na eti siko aussi 10 ans de carrière. Musique na pour na yo. Atika lo ka rata album te. Oui, atika lo ka rata même album te. Faire na musique na ye abeta musique kitoko. Faire ninga za bongo. Musique ni nyosto o abeta donc s'appelle ça, on peut s'appelle ça public. Ba défaut ni mon n'a pas fait rigoler. Bon, selon Ngaï, namona ba défaut mo te pour na faire mais pour na batu mususu ba ebi ba défaut nini o balobala selon faire rigola. Bon, pour na Ngaï bon ba reprocher peut-être faire peut-être soit comment même ba musicien mususu. Mais pour Nangaï, conseil na ko pesa faire et sengeli aye bakaka savoir vivre na artiste mususu pe soka lingi aye évoluer faut na ndeng moko aluka pe artiste o baza évoluer pour na kokangana na bango pour na baye bako évoluer musique. Bon, pour na musique n'est ça bien surtout aye binga na zoloba. Faire c'est mon petit biso bato meki na wenge. Aza mwana malamu disons toloba kokende akende ki fallait ka nzamba fula e po akende na makama malamu so akende na mama be nda fula mité donc lokola akende na malamu yango fula mi donc orchestre nous a bien ngala féliciter selon ni au reprochaka et po mutu azangi ba défaut aza mutu aza humain et lo ni au reprochera pas faire rigoler bon pona nga pona kozonga na ba kilo tete pona ko reprocher yi omoni so ba lobby azong sakate lokola emo aloba na télévision ya lo barate mais ngala moni akoma ko zong sa te so azo zong sa te ekosala ye parce que eloni c'est pelisa ko epana danse na ko yemba na ye une très belle voix oui conseil ko pesa les padres pour na futur na na musique ah pour ça na liboso ne ba vie na ba pour ça ni po ya bandaki akuti ba vie a continuer ba vie à se retirer so hôtel bien moi na liboso akendeki pa wera wasala ki musique liboso bien c'était faire après ba petit on a baillé mais c'était faire comprends maman. Okay, merci beaucoup papa na ebi que so amoni émission à reconnaître mais so yebi c'est ya ndos pa bazo benga ndos ngasa kineti cofondateur wenge omoni wenge wana ezalaki équipe ya football équipe ya football wana ngala zaki entraîneur équipe wana football lere ba ko senga kombo ya wenge ba ko senga pa na ngai na domi soko tuni bango ba yebi yango. Vous avez mbote no pour émission au penda etala ma monde entier na ebita musoza na bandeko ba otala na pesa surtout pour na mwana ngai fils mwana nga suka za na États-Unis na pesa mbote pour na ye Yannick Bayunga mbote mingi pour na ye. Merci papa nangai. Donc voilà 100% fait rigoler les padres. Bonjour. Et bonjour. Comment est Jean-Pi. Papa Jean-Pi, tonton Jean-Pi. Et ça le bien. Donc voilà le tosa spécial 100% fait rigoler. Tolo bela les padres. Bana musique netia komisi ko pona a évoluer ndé. Bon selon a fait rigoler a évolué très bien parce que azalaki et sika oyo vient na bon former ki bon ndé moi bien. Même tiazaki na maison mère baton préféré. Ba vocal na surtout na maison mère Simba. Mais selon ninga zo voler selon Mikolo ça va. Oui, ça va. Selon nous reprochera les padres pour azang ba défaut za mutu. Elo ni peno mona après il fallait pas ça la boy. Parce que ngai elo mo boy elo mo e sala ga e tamu c'est ça comment bien té tamu boy
po bakomosala mwa bapolémique na bavie oyo baza liboso na ye yango moko mosalaka mwa bien te tala kaka aza petit moko bavie mpe basala ye babie bapesa baconseil selo ye yango wana ke elo moko esalaka bien te akomosala mwa bapolémique na bavie na ye donc biloko wana okoreproche vie ke oyebisi ke vie likambo na sepeli te boye vie mpe akoyeba nini kosala mais eseke eta mosusu maloba mosusu wana kolobaloba na tv eza bien te. Parce que l'on ne sait plus ça, et pas les padres. L'on ne peut pas qualité ni au monde et pas les padres. En tout cas, on n'a pas faire la CP rapport à un bien, comprendre? À un bien, par la bien. Faire côté où il m'a donné na ebiti. Parce qu'il y a un vocal ou yuko, il y a un peu banzembo na botamité mais il y a un banzembo na. Vous comprenez? Il y a un banopé, battu babina. Tout cas, on a séparé ninga imba. Na il a tenaye nyosu. Si on conseille européen, ça les padres pour la musique n'a évolué toujours n'enga à mesana ko beta à mesana ko binisa. En tout cas vraiment conseil n'a pas ça y est. Soka linga évolué avec liboso. Ayo ba conseil ba vie. Polémique est boité. Musique congolaise en polémique. Polémique ndé sala ki non musique fa yibana. Mais contre ba vie té. C'est qu'il faut reprocher ba vie pour na avec liboso on va conseil ba vie et sunga avec liboso. Sinon vraiment conseil n'a pas si conseil na pesi ndi selo yango wana kaka azaka bien na bavie ati kola na makambo oyo balobelobele tamu so ayebi te alanda na mingi te mpona basepela na to ka vraiment wana kaka moko wana bandeko na parité opesa tabo salam comme ça na fiancé mo bwakena kala boboya na bino me olongo pese mo salam misala nango bon na yebi te na petit mo bazaki me akenda azana France na Paris mais yo lotake bon tala ka mo ebeka ndenge to sala ka donc etis ko Sarah na pesi mbote na Paris ko nazali na kini peso na opesa bato mbote na kini pe na ebité na pesi masana ngai Patrick mbote puis Lucien et puis Patient Christian puis baleki na ngai Emily Bodi Léa ma Jeannette tout cas vraiment c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, on continue toujours. On continue toujours. Bon, la population va les. Donc tout ça, les boîtes, mais c'est un peu boy, bah marrer les gars. Donc il faut pas qu'il la population va pas fan na bino. Bon, bah na bina ba parler, bon bah foot va ticket na bon pour côté vacances, pour ba yo cabine. Donc bino peut faut boyo cabane et ça là bon moi choc. Donc voilà, on continue toujours avec d'autres surprises. Bah qui ne va continuer à relever là. À tout à l'heure. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment est? 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Bon, bonjour 2 minutes. Tolo belalo 100% les padres. Banda les padres bandi musique naïe. À ça 10 ans de carrière. Si. Al bandé moneno sabimi. Si pour nous évolution musique n'est kende. Bon, pour nous évolution musique qui est normale. Des fois on n'aurait pas leader nanga. Pour moi maintenant 100% ya ni Kaboroni na les padres. Autrement dit Jésus de nuance. Bon. Erreur on qui est pas Jésus de nuance, c'est ça ya. A privilège trop mission oyo bazara tout en tour yaye par rapport à mission ming oto ba inakala ndeti ba apesi ba chance ya roye ya ba chant et pas ya mission ndeti ba échapper ba chef d'orchestre ou ancien chef d'orchestre tout le monde dit ba misusu ba ba chance wana nti bon les préférences c'est ça que faut appeler ça tout chance tout le monde ande ba leader misusu ba pesi ba mission na bango nyonso ba chance ya royemba. Donc les préférences c'est maintenant pour la bison de bafan hein to annoncer là et ça les bon mais tout le monde a ça au contraire après si moi quelques artistes ba yemba bon na habité so qui pena compte à yemoro so à raisonner en mais à part wana la monde sur ma bête ba qualité nini olinga pas les pas na c'est la reine ba critère tout na ba critère tout na les leader nanga parce que ma be na ega rende za la raga alingaka mingi koyoka bato yo bara tout en tour na non ke biso ba fan na mais biso do lingaka mingi asara musana yendenga do continuer nango lorsque alanda ba tum souci donc to lingaka kana ninga zaleli a continuer kana ninga zaleli so conseil ko pesa les padres pour na musique na ke sous liboso donc conseil ezaka ke a continuer kana liwa do ke nango donc to seli petro album na biso oumela mingi par rapport à l'album sous donc côté wana vraiment v orangement pour la plupart des raga ba ninga ba na trop d'avance par rapport à biso on mona ga
bango balibwelela mingi trop d'avance qui a biso donc biso eumelaka trop après ya bango eloko ezoboma baorchestre mosusu ezaka bazoumela trop par rapport à biso les préférences ezaka tobeti torekile mais album na biso neti boîte noire ezalaki da sur le terrain tiske ozobunda na tomona album oyo eleki boîte noire ezati mais yango wana nayebika ve côté wana fo bongisa moi toyebika oumela trop par rapport à album ozobimisa donc tiske tozela qu'est-ce que j'avais dit ezodire fort. Ok, merci beaucoup. Hein? Ouais. C'est très gentil. Et puis, on va salam après ça, tam sous na poto baba salon mi bali botala. Ah, na remercier car base solide Arnold Matiki yo ebika rayona ya biso ya mutema ba masalanga iba ize ya gola donc na lela bino trop Vasco Mabia déjà na biso moko koto zali ye moko le padre. On appelle la place polo. Hein? Grand C Bachagi Moussa Bambote na bango ebele on appelle Batwa Kati il y a prise donc voilà merci beaucoup on continue toujours donc population bakoloba les padres balingarani les padres pour musique n'a évolué zalandeni donc voilà à tout à l'heure avec d'autres surprises voilà on est arrivé à la fin on va signaler qu'on est arrivé à la fin biso Kimara Simangonga donc on vraiment na suka j'espère que tranche o et CP Sibino Makasi né na bara Makasi donc voilà on est vraiment arrivé à la fin. Je profite de dire merci à mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin. Les fans de Sarah Ramazan la Chanel. Donc 30 choses pour la musique congolaise, évolution musique congolaise Nabiso. Je reste ma bien le moteur de recherche le plus rapide. Alain Fataki papa na Meshak, Bambote no yangona na gata France. Maman Milinze à London, des gros bisous à toi maman. Maman Loris la Congolie, il y a des gros bisous aussi à toi. Sephora et Luki la beauté suprême. Hier à soit les kinanzela mi tout fait ça accident. Donc na habité Sephora. Olobini. On va en parler pour beauté nos autres bomabatu. Fanny Bongende la poupée de Paris, moté ma bienvenue Yanga. Christelle Boana, hein, vraie chérie, bambote no angwana. Fosta Kamabari na kata Rota. Nyota moté ma Laurent na kata Rotterdam. Na pesi sou bambote nanga na cousine na linga mingi ba ebani. Donc voilà, des gros bisous à vous et aux fans de Sarah Ramazan la Chanel toujours là pour vous servir. Mon artiste Cédric Mobala Mwendo. Allez, na ma caméra pour ma caméra qui pour image à ma kitoko. Donc voilà, on se revoit avec plein de surprises la prochaine fois, avec plein de surprises comme d'habitude avec notre tranche d'aujourd'hui. Au revoir, bye. Congo France. Site ya Solo Masolo Danger Masolo Kitoko Congo France.com